Salut, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Salut, mbote na bandeko nyonso oyo bolandaka biso. Balobi c'est chaud, hein, c'est chaud awa bozo muna kaka bino moko restaurant nde makambo. Alors lelo toza na retrouvailles ya Luna Miezi na Irsil Peshanga. Eh, c'est des choses. Le goût de ça veut dire le goût de ça ya kokutana na yaya na yo na mikili ya poto. Alors bandeko nanga mbote bandeko nyonso obulanda Irsil Botelwa TV. Mbote na bino esika nyonso bozali, mbote na mabota na bino, mbote epai wapi ezwami bino. Bandeko nanga kande baloba c'est des choses lelo toye lisusu na likambo oyo. Epesa zuwa te pona bato yo o ba mesana na mulimu ya zuwa pona bato ba mesana na mulimu ya keto. Ah vraiment to yaka ming kopesa ba conseil, to yaka ming kopekisa bino botika mulimu ya zuwa, botika mulimu ya keto, boko ya kobela pamba. Hey! Boko ya kobela pamba. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, vraiment mbote na bandeko nyonso o bazwaka tana bango pona kolanda Irsil Botelwa TV. Bandeko nanga bonjour bonsoir wana awana Irsil Botelwa TV bato batalaka biso bayebi déjà que bonjour bonsoir yango edepandaka kaka na air oyo okolanda émission na biso. Dona air oyo okokota po olanda Irsil Botelwa TV yango nde air oyo okoyeba eske okozwa bonjour to okozwa bongo o ezali bonsoir to pe okozwa bon après-midi. Alors bandeko nanga kar ndenge boyebi na Irsil Botelwa TV vraiment to finga kana biso te to yaka kaka kosala banalise na biso na kimutema malamu nyonso. Ah vraiment to boyaka ba polémique to yaka na kimutema mabete mais to yaka kaka na kimutema malamu pona kosala ba analyse na biso lolenge e longobani. Irsil Peshanga voyage na ye na poto batu bafinga ye, voyage na ye na poto batu balobi yo sengeli baloba, voyage na ye na poto eke ezongi, voyage na ye na poto eluki makambo ebele esali boye eke ezongi baloba boye basala boye. Nyonso wana internet toza au courant na yango, tozomona ndenge internet tombe, tozomona ndenge nini bazo fingaka Irsil Peshanga, tozomona ndenge nini batu bazo critiquer ye pona voyage oyo ye asali. Alors bandeko nanga kaka ndenge zalaka, kaka ndenge boyebaka ya bino Irsil Botelwa TV ayaka toujours kopesa conseil pe koya na vérité concernant makambo mususu oyo elekaka na réseaux sociaux topé na monde vraiment ya ba comédien na biso. O bozo mona bongo ezali ya bino Luna Miezi o akenda kisango ya mabe, o akenda kipoto, o bopanza kisango kazwi zemi na mobali ya batu, o bopanza kisango Luna kutake poto, mobali abengisi bakangeli na chambre, Luna dépression. En tout cas internet yo pardon. Internet est à vitesse à makambo boko yiko imaginer te. Alors Luna Miezi yo basali retrouvaille na Irsil Peshanga. Bandeko nanga Irsil Peshanga o bozo mona aza mwa mwasi moko nanu motema munene pe motema malamu. Eza facilité na ndenge Irsil Peshanga méritaka vraiment ba mafinga. Moi so bomona o ba finga kae pas possible. Irsil Peshanga koza akala ti periki na ya poster photo boy. O mona kar si 80% ba commentaire. A ozwata 70% ya ba commentaire o ya bat ba finga et pe 30% ba commentaire malamu. To ebite pourquoi bat basala kae bongo pourquoi bat bafinga kae banda Irsil ake poto ezaka mafinga na mafinga azola tabiente azoleka boye biente azolo yangwana bandeko nanga eske ba photo bomona Peshanga pe ndinga zawana aola tabiente ao bonga te batu baolinga alata sulutanya Jésus po banzima kalata ki bien to ndenge nini yeyo bomona aspect ya mikili Peshanga vana oleki bango ya wana 4 ans liko nango ana 4 lona 4 ans naza nango au bimandenga lingi soka lingi azongi abombi passeport soka lingi aka sombi biya bimi donc ye kaka
Kongola lingane ko sepela na bulamu ya batu te, Kongola lingane ko sepela vraiment na élévation ya batu te. Ici peshanga azaki na kinyo wana muta ko chaika azate kama finga na mafinga, a poste bofingi, a tia TikTok bofingi, a sala bofingi. Ayo kile Nigeria a merita lisusu mafinga na mafinga koto ba finga, koto ba sabula, koto ba finga lisu, koto ba finga munene, koto ba finga mabunzi, koto ba finga zolo. Mais toyeba tobosa na kake mutu na mutazana ba ambition na ye. Peshanga abulaka. Lelo bomo na ye aota ba filme te, aokesa ba filme na Ivoirien, na Côte d'Ivoire kuna na ba Ivoirien, aokesa ba filme na ye na ba Nigeria, azokende kuna na Côte d'Ivoire, eza oye alingaka sa na vie. Soki lelo tomona mama biso Bellevue Kanzila patron na ke je sali, asala na ye théâtre na ye, asala na ye chaîne na ye, akrea na ye batu na ye o ba bengi bongo famille bota, eza vision na ye. Mutu na mutu ana vision bandeko na nga. Ba comédien basé belé, mais bango nyonso bakoza na vision moko te. E ana mutu mususu ana vision na ye. Bomona na ba famille te tobota mana bandaku. Bota anonde to bota mana bandaku. E ana mutu mususu alobake te ngana oza docteur. E ana mwana mususu alobi ngana oza nanga infirmier. E apena mwana mususu te ngana oza nanga avocat. Alors mutu na mutu ana ba idée na ye. Mutu na mutu a réfléchir selon ye. Lo bokam sanga nde bokoma ofinga batu. Bomoni nde tobota ataka nde na yebisa bino nde tobota mana ba famille. Mutamtazaka biso nyonso te to brilaka. E na mutu mususu alobaki ke asala doctorat, mutu mususu ezaka bongo. Eza nder moko na ba comédien. Ba bimela bango nyonso esika moko, mais bango nyonso bakokende ka na ambition moko te. E na mutamtazana ndenge na ye na savoir faire na ndenge na ye. Peshanga abulaka mambu na ndenge na ye. O efutaka ye pe o aza lelo o aza. Po bino bokoma ofinga ye, bokoma obenga ye l'échec, bokoma obenga na comprendre te loni bobenge la peshanga l'échec à ba comédien. Bobenge la ke l'échec par rapport à quoi? Bino boyebi ba l'échec à ba comédien. Tala boyebi ba tuloka ba vieux gaou ba sala succès makas na théâtre à l'époque. Mais lelo ba vieux gaou ba non na ba parcelle familiale ba vanda ke pa na bango. Ba vieux gaou wana bo mona na ba zana ba parcelle familiale vieux gaou vanda ke pa na bango na njil. Mais a mutu moka renya kala na monde ba ya ba comédien. Mais lelo vieux pe sila te zaka bongo ba l'échec ba comédien ba belé. Ba tuloka ba peshanga o ba tourner mokili mobimba to mona. Peshanga ke na Côte d'Ivoire sali film o etala malona a plus. Eze sengo makasi wa mona comédien na biso akoti na a plus to tala comédien na biso. So to yebo na grâce Luzolo sala film moko mama na film na Nigeria. Eza lokumo ba comédien na biso. Mais bino bolinga toujours bomona ka ba o bino bolinga rande ba avansaka. Ba o bolinga te ba tika la kasima, ba to ba seka ka bango so ba to ba o seka ba o bino bolinga te wana nde eza kitoko. Non. Théâtre lelo ezaka bobo manoka te. Théâtre lelo ezaka dinana te. Théâtre lelo ezaka ka Bellevue te. Théâtre lelo ezaka sila bisalu te. Théâtre lelo eza bango nyonso. Ici peshanga lelo soko bia kota na scène jouer bat bolela eka trop pas jouer bien. A jouer bien. Ba agitation na théâtre sala kitoko. Ko sala chaîne na YouTube pour na otaba théâtre te yango te lingo longola star o yazali. Ezaka te po ici peshanga poto bando linga ye, poto bando ko betele maboko ezaka fo afongola groupe ya ye moka bando sala théâtre. Non. Non, eza yango te. Ici peshanga za capable de jouer na famille bota et pas maman na biso Bellevue TV. Ici la kenda ko jouer pas maman Bellevue. Ici la kenda ko jouer pas Dinana. Ici la jouera pas d'Acosta. A jouer ka pourquoi ba benga ya jouer pour ana makila ya art na pour a incarna ka jeté pour aza comédienne munene mutuloka peshanga bino bojo lokwa eloko mwa muke peshanga comédienne moko ya munene. Alors ezaka moi bien te kosakana na ba comédienne na biso nde to sakana na bango et ala bien te a kuta na luna boya susko lobaka o ba fingi boye ba lobi boye ba sali boye boya suskoloba poto monaki akutana na ba Hans Luzolo créer polémique akutani na batebele na poto et créer polémique lelo batasila ba koma oloba makasi po ici akutana ki na ba Hans Luzolo po basala ba vidéo po bakutana ki na ba Mike la Duchesse basala ba vidéo mais batasila ba lobi ba fingi ici peshanga. Pourquoi ko finga soko lingi mutu te tika ye na position wana
soko lingi mutu te ko kipe makambo mutu wana te eza clair ndeti ngandi na nga boy mutu na ibike ana e fan na za nga fan na ete mutu na ibike na linga na nga yete na sepela na nga na ete no yo finge pourquoi na ofinga te me bino bokoma comme bino bolinga sila comme sila na exi peshanga bayoka na te boya bobandi ko finga exi peshanga me na ko boyoka te ke sila ngo yemoka ya finga peshanga no boyoka te me bino boyaka boko banda ko finga esoka tie photo bo commenter bo finga asala boye boloba mais non pas jusque là. Il faut tozaka na respect ya bato baleka na TV o basekisa biso. Peshanga o bokoma ofinga lelo tanga zaka na sila bo banda ko linga tanga zaka na sila bando sala théâtre bo linga ra ye. Mais lelo po bo bakabwana bino botika na ngamba babakuki ye pa kedana ba pesha love na lelo bokoma ofinga et bien te. Et ya bien te ba comédien o bomona nga ebisa bino ba émission na nga nyonso na sala na lobaka ba comédien ba o mériter respect ba batu o bandimo leka na TV a sacrifier vie na habité abano leka na TV sala asa alinya sala na art alinya sala na artiste asa la biso ba blo mo beto sepela kanango alinya sala actrice asa sepela biso na bandango na biso meto pe sarabango valeur nani o atala Irsil Peshanga te atombola musapi nani o asepela na Irsil Peshanga te yaya atabo inye bo fingie lelo me lobi bo sepela kana ye me lobi okuna bo sepela kana ye botala ka ye preuve neke bolinga yete me bolandela bastati na ye bolinga yete me bolandela ka TikTok na ye bolinga yete me bolandela ka ba photo na ye me bolandela la histoire na ye pour muto atiaka mutu kate neti nga boye so na calculaka na nga yo même pas so na tiaka na nga o kate donc ato poste babiloko no etali nga te ato tie babiloko no etado no betango kaka no mona ngo kute me yana bandeko musu boliko landela via batu makasi boliko landela via batu makasi yaya tikala na we sikoza soko vande sikoza wana munike tenga star nange ya sila bisadu vanda wana lenda wana ba peshalo feto mona ke tenga star nanga e anango ixi peshanga black line vanda wana lenda wana tenga star nange eza nango Belvique Kanzi la patronne na Poutine de l'écriture vanda wana melenda wana botika mafinga ba mafinga moko boeza ezaka kitoko te Mike la Duchesse alobaki yango yana ba abakouk na ba abakwiti ba bato bayaka kaka kotelema kofinga ka bamona foto bwe bafingi bamoni mama na bango mama wana bakumisi me bamoni mama baninga piolo pio bandi kofinga banjolo ba wana nde ba bakwiti yaya ya bien te bozala respect parfois nde bofinga wana ezaka pe humiliation imagine o amuta sila skozo ya kaka kofinga Irsil Peshanga oza ko humilier star na yo o lingaka po bato andolo baka o batasila kana kofinga o bataboyeka na kofinga eza ba humiliation bozo ko humilier mutu na bino kofinga eza bien te garde bands na yo vanda na ndenge na yo garde masolo vanda na kwe na yo ezala bien enobo ye koleksa batu tana ba bla 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 koloba na koloba ya malamu te mutu na mutu osala vie na ndenge na ye nga yebisa bino mutu na mutu osala vie na ndenge na ye mutu alesa Irsil Peshanga ate mutu afutela ke ndako ate mutu alesaka muninga ate mutu na mutu olia na ndenge na ye mutu ofuta ndako na ndenge na ye donc mutu alesaka muninga wazwa charge na ya supporte mama ndako babilo nyonso azalaka te kanda azalaka te botika pe koya ofingaka batu kanda azalaka te botika koyaka kohumilie batu inutilement kohumilie batu ezala kitoko te tobangaka bastar mboka na biso mutu astar azwa mbongo ebele astar Irsil Peshanga ndazana atabia pelisaka kamera abando seka kadi boso kamera batu botala ye so bino botala ete batu botala ye d'ailleurs bino pe boyaka botala pe boyeba alobaki nini yango nde skonde mabe bomoni sko eza na ba groupe mususu batu mususu batala mama bino te pe bayeba kalobaki nini pe bakefinga tellement bango bafinga te mais ko bino tellement bolingana bino ba polémique bolinga ko finga loluka ka so moni mama baninga ti photo oyeka kotala olanda po finga non eza bien te mutu na muta garder bande na ndenge na respect eza réciproque bandeko
luka valoriser kombo na surtout bato boya ko finga na ba Facebook na ba YouTube omoni mutache émission yo commento fingi o valoriser même kombo na yo te. Valoriser kombo na yo mi pesa valeur ça te ke batanga mutu mo be Christine afinga ki yo bien te. Bien te, au finga na photo profil na yo zo ka soni te ba otalo be mwasi kitoko me comportement pourri. Ba otalo be mobile kitoko me makamba ba PD. Eza bien te. Alors bo respectaka ba star mboka na bino, ba star mboka na bino. Ata luna miezi o bo mona o. Azo mériter respect, aza star mboka. A star. Donc, lui, nango yeso azu photo publié, azo ba commentaire ebele, ba j'aime ebele. Mais yo so azu photo publié, em so zaka na 3e na des commentaires. Alors, respectez ba star mboka na bino. Bo respectez bango. Lelo ba Jérémy Chaban o ba komi reconnu partout. Jérémy a sali vidéo na libala komi reconnu partout. Na ba ivoirien. Mutu na mutoya na ba version na ye. Mais liko nango ozaka na bato ba finga. Liko nango Jérémy ozaka na bato o ba critiquer vidéo wana o ya salaki. Pourquoi Congolais motema mabe kota na makile bota misunye kota na musisa. Toye kolosa bolamwe. Toye koloza motema malamu na baninga. Ye koloza motema malamu envers les autres. Nzamba ofuta yope. Et non yo zalaka wana so moni muninga tsaki ata muninga la cheloka bien. A poste yo omona ka mabe. Yo ya kaka kofinga abimine kutu kitoko te. Ata ozomona ke muto abimi bien. Muto abimi kanome yo comme ba créa na matière of finga oyaka ko finga yi abimine kitoko te abimine bien te mais yo moko conscience nezo rappelo ke muto abongi. Conscience nezo yebiso ke te muto vraiment bongi na ye. Mais on dit mango ka te. Eza kitoko te, eza gentité. Eza kitoko te, eza gentité. Alors bandeko to yeba ko valoriser ba comédien na biso to valoriser musana ba ba salaka. Et a facilité. Combien de personnes ba banda théâtre ti lelo ba vanda ba tsala suba théâtre te. Lelo naza surpris en mona orgazi na vidéo ya baby. Na vidéo Nathalie Baby Donja. Naza surpris en mona orgazi. Batuloka ba orgazi ba batumo ba joua kakala. Ba incarna pe na ba série na bango wana. Ba incarna ka metala lelo orgazi a jouera li soute. Tala lelo orgazi a vanda ka bo jouera na li soute. Mais a joua ka série wana joua kakala. Ezaka soko tala théâtre orgazi metala lelo. Naza surpris en mona ye na ba vidéo ya baby. Alors so ba comédien ba koba na musana bango ba bandaka kala batonyo so ba bandana bango kala ba vanda batika ba kokali sute. Alors so ba koba na musana bango il faut to betela bango maboko to yaka ko encourager bango ce n'est pas facile. To yaka ko encourager bango et non to yaka ka ko finga. So yo linga peshanga te mais sache toi que ana bato ba linga ye. Ake poto ya ke poto ya ba ferte ya ke poto te ke o akena mutu ya ke poto te ke o azo le kaza de passage te akena e concert akena ye ko célébrer tana ye akena ya kutana na bandeko na ya sepela yes eza ndenge na ye. Alors bandeko nanga s'il vous plaît vraiment boteni nga rigueur te na lobi o eza kati ya motema nanga na lobi o ngai na sepela ki koloba. Alors wana tokomi na biso na suka ya analyse na biso na ye ka kopesa merci na batu nyonso o balanda Irsil Botelo TV vedi batu nyonso o bazalaka wana pena soki totie ba analyse na biso bazalaka toujours wana pona kolanda biso toujours wana pona yeba eloko nini oyo tozolo bela na pesi bino bambote sika bozali nzamba lola a continuer kozala elongo na bino nzambe abatela bino nzambe asala bino bolamu tokoti na mois décembre o ezali bongo mois ya suka potokota 2024 nazolo ba toujours ndeko nanga matin na prière ndeko nanga tika déjà banda déjà ko saka pona vie na yo na bana na yo banda déjà ko saka pona 2024 na yo oyo kokota ezala année moko agréable pona vie na yo na lipota na yo. Merci beaucoup na batu nyonso vraiment obo partageaka toujours ba émission na biso. Bande onanga toyebisaka bino toujours bo partager. Ba partage na bino ezaka meilleure façon ya soutenir chaîne na biso. Yango bo monto yebisaka bino toujours abonnez-vous, commentez, likez,
partager nos émissions et ça malamu mingi daba o nyonso balinga Ursule Botello TV ba o nyonso basepelaka na banalise na biso donc bo partager ba émission na biso nzamba lola akopambola bino en tout cas balobaka nini ba Merry Christmas na bato nyonso daba Joyeux Noël na bato nyonso o balandaka Ursule Botello TV wana soki nzambe azongi te tokokutana après bisous bye